car il a été donné. Oh, Jésus, le prince glorieux, acclamons le roi de rois. Partout pour voir, il a été donné. Hey, Jésus, le prince glorieux, nous proclamons sa magnificence. Et tout voir, lui a été donné. Hey, Jésus, le prince glorieux, un honneur vers lui, contemplant sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Voilà, tous les plaisirs pour nous de vous savoir très très nombreux en train de nous regarder en ce net moment. Si la toute première fois vous tombez sur cette chaîne qui se nomme Vérité News officielle à la présentation, on retrouve toujours Décaré Bachi à l'homme de Boyae. Marambo Ezali, bonjour, bonsoir, bon début de la semaine à tous et à toutes. Je dis toujours un grand plaisir, il y aura toujours immense plaisir, top et sentiment. Il y a qui vont rappeler les 3000 personnes en tant que l'on a dans minutes, on a téléphone, na bino, na tablette, na Android, na télévision, ça dépend du format où vous nous captez en ce net moment. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement afin de rien rater. Parce que à ce qu'on raté, bilingue, boisalara, et bilingue, Vérité News et bilingue. Donc voilà, merci beaucoup, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez vos commentaires, surtout vos remarques et vos suggestions, ça sera toujours la bienvenue. Et la bienvenue. Voilà, Décaré Bachia, garçon par choc, dans les logos, par choc, dans 1m70, Kingo Mwambe, garçon boye. Garçon boye, vas-y ou à pied. Je suis dans la joie. Oui, je suis dans la joie parce que toi, lundi. Tout ça lundi, semaine est bandit, semaine est bandit mais moi je profite pour l'occasion pour nous déclarer la semaine semaine oyo et aux différents, tout différent ça va semaine million se dérouler donc la semaine au fond on a le beaucoup de dambo le beau mais qui pleut il neige ndoki à YouTube on a 5000 fois ndoki bon on a 10 000 fois banchor à YouTube bon on a 5 000 10 000 fois on va vendre dans la vérité nous pas boyo kabiso donc biso toi to zingama na loboko ya Nzambe donc biso penza wa rien à dire. Voilà, mesdames, messieurs, je veux pas de cette affaire. Des fois ça pour ça on sait car des fois peut taper mawa, des fois peut c'est sengo. On sent que on retrouve ma capacité en fait. On se comprend. Na ba na bino na dossier au penza semaine penza tout ça. Toza penza, ce pas des épisodes par jour, toza des épisodes. Parce qu'il faut tomber à un niveau moins beaucoup, sans mouton, comprendre ma femme bouteille, vous avez raison. En pensant à si ba Gaulois, la Gaulois, sinon son beauté, ma fanatique a fait rigolo la gestion des nuances. Est-ce qu'il paraît que faire rigolo va libérer? Donc nous sommes pas encore bien informés, mais félicitations. Topé, solo, nous sommes de cœur avec vous. Bah Wario, il a fallu pour bah Spiritas, il y a héritier Watanabe, Totori, na Tembe, bah villageois, bah villageoise, il y a Fabregas Maestro. Voilà, mesdames, messieurs, ça fait un temps ou ça fait un moment, et ils ont ma voice, wana. Ils ont mata, ils ont kita, ils ont mata. Dans pour ça, dans des explications. Il y a moi, il y a mobile, il y a des explications. Il y a moi si, il y a des explications. Nebo pesa ba tout si bo vana kisa liboso bo yo karamatoi bo funga matoi bo funga madusu nyonso o bino sala ki po bo yoka po apparemment comme si na matoi bo yoka te so na zolo so na munoko so na misu esala ki bo yoka so na sama peka bo funga bien grande mer ouverte pour comprendre. On comprend pour comprendre sens ya audio na belle ko na tongo contenu to pe lisolo et lisolo la maman Charlotte na muto bi ba voix ça to e bien ngote mais to Monica ke na oki na jusqu'o na jusqu'o vrai version voice maman Charlotte alobi na yo kaki to ke bien ayo kaki et ça différent na muto alobi
nati so bo comprendre nga moto ayokaki babetela nga lisolo alongolaki zemi mpona koya poto eza différent dans teke na lobby na yokaki eza ndenge monte dans la lingala ti dans la français te non to koti kuna en français parce que to kota français big na papier so bimi comme mama mususu non to komi kuna te po bango perdre et ça bien te to zaka na munoko na lingala na yokaki na muto alobi na lobby parce que muto abi ke deti ba to ba na YouTube de to na YouTube to asima ba propos na biso vous comprenez si on va chercher que na yokaki kutu sûrement muto benga ma Charlotte abetela ke li solo ya la fille en question pas pour micro les messieurs en question mais c'est l'artiste et musicien garçon responsable et puis ça a la responsabilité yo no oya yo boza yo para makambo yo besoin qui déjà vanda o miyoka je n'ai pas na bossa na makambo j'étais où vous rappelez dans les commentaires voilà abina yoka ki ba ke mwana nga longola ze mais soki net so longola no zemité pourquoi s'agiter agitation ouais nini ozozwa ozo poso kata bilamba bosala ba kwa ba sala ba émission tala bino bo respecter ba mama baninga donc il faut bo respecter ba mama baninga il faut beba ke mama za mama soko kufela mama okufela tata il faut apprendre à respecter ba obaza en vie maman na koza botio mais aux affection maman mususu maman kulutu maman leki ya maman libanda yo mona te ke ba maman mususu balata ba super kutu ya bana bango te bana bato libanda la tele super yo ka lisolo na te ceux qui va dire que longola zemité vanda kimia ceux qui longola ndeko za agita ceux qui ba panique ngai ba tala bus ma 15 ans to makulu bolong ba canalise po ils ont matanga na ngana yo ka voice ton na côté na ba chaîne à checker na yo ki voice oh il a sikizana te elle a reproduit ce qu'elle a entendu et le moment dans les réseaux sociaux la fille en question alors là c'est pour la qui ne sont à concert à Fali où te betama et si là ba misa ba vana na poto so pe inane bazonga Kinshasa la fille en question kota concert à Fali te sikoso ma Charlotte ça veut dire que na yoka ki ba lobaki aza muto aza sumiweta ma bembe ke soki a fingi eta mama bata fingi eta mama ta pesika explication alobika oyo ayokaki a reproduit makamba betelaki et cause à moi na ye et cause na YouTube au lieu de tout maman chante pas dans instant na YouTube bango tolobelaka ye azana na téléphone amona ba message tango ekota kati madame Jackie pour se moucha qui n'a acheté sali soki ozalaka madame mwana mapango na Kinshasa mapango na poto pour sa voiture à cher 55 ans na poto boya libuma boya mulitama habillé penza binga régime to lapto yambi siko ba biso ba deka so de nyati poto lelo na bomi régime na panzana ka lobi musika bulldozer oh mama so azazo bata ayoki j'ai entendu écoute ça t'a fait rigoler est-ce que tu as capté la nuance dans mes mots est-ce que tu as compris le message de mots oh est-ce que tu as capté la nuance dans le mot oh est-ce que tu as compris par là ça marche ni chaud ni froid soli to bina ke muto abino ke olongola zeni poke poto oh mais ça pas intérêt nanga ya pe prompt siko nanga tout na bateau soit cette émission ba sangani wana oh maman Charlotte atongi s'occuper la fille en question maman atonga la fille en question te poani na le maman ba la fille en question te poani la fille en question tonga ça li kambo ça qui on en cachette asala ko publiquement la fille en question l'enfant en question tant que c'est là ma camboul à ça qu'on publiquement à ça qu'on cachette biso to mona ki zemi ezaki mais to mona ki zemi za pe sauter siko biso ne ba ki zengi to lo ba te poto banga ki na YouTube ro bangisa mutu ko sala analyse pe ko loba bilo mo mesana to mo pousse ba songa banzaka bat oh si na bien un peu bo famille no bo tala soki bo respectaka ba maman abino te mu batu nyonso bande monter. Vous respectez ma maman baninga s'il vous plaît. Maman n'a dit que na yo kika li solo. J'ai entendu, j'ai écouté. A bête les sopé qui n'a dit que mouton seulement genre limbi sanga na go chop no ki zengi par rapport à manque à respect.
Na kolongola non respect pour un moment na bien bengo non kizengi na bengo pe nako parce que par rapport à respect à abonné batala la la vérité news nako retirer kizengi wana mais ce que na raisonner que ça tricage nako tika pe kizengi ngo etikali ngana za bongo nga changer bongo nga bongo nga bongo nga bongo changer quoi caméléon na ko changer un clin d'œil pour retrouver nga souté yeah nanya ndimaki ke vidéo Karim à Salana fille ça peut être direct et daki mon basela G il y a beaucoup de kota ko na ba na tonga na répétant peu sous lelo na émission na YouTube so ba dazo swana na ta no ba anglais makambu ba swanela. Non, je suis pas illettré, je suis pas bête quand même, s'il vous plaît. Tout ça va tango qui l'église. Tout ça va tango au vana ba réfléchir ça ba caboche ba mutu. Moi je suis pas un imbécile. Moi je loba na YouTube, je contrôle mes mots, je na me réfléchir ça avant na pimisa likambo na YouTube parce que na zarazo baté. Et là connaissons là qui s'habille so que zema Karen zé lokuta. Tout ça ba analyse. Tout ça là ba analyse. Bouchou ango c'est que bouchou makolope comme bato ba ta bouchou boyo expliquer ngana bato ba la ta bouchou boyo expliquer ngana pas na comprendre comme zebo pas une fois pour nous na yeba na pona na mona mo des mutu ngi balukanga bato ba la ta bouchou boyo expliquer ngana so mutu la ti bouchou ya derrière na zemi na makolope bouchou comment makolo mutu vimbi ya bato c'est pas ça zemi bouchou pesa là tiens dans la commentaire ba la ta bouchou boza boto mabo likolo. Les boutchoumen, les boutchou chouchou, les filles en boutchou, les boutchou sexy. Où sont-ils? Où sont-ils? Eh, les français ont été obligés de moutou. Où sont-ils? Où sont-elles? Où sont-ils? Ceux qui peuvent tel, ceux qui peuvent nini. Bon, ça tient la conjugaison, non? Ça peut tient la phrase, non? Wabibino, va faire bouchon. Ceux qui ont au corsi zemi, au lati boutchou. Au lati fait bouchon makolo. Pas bouchon ma connaissance c'est grave. On a pas bâti. Si qu'on a ma pété. De réfléchir ensemble. Nene a beno akoma pototé. Nene a suka na kisasa. Karen a bika na zemi na ye. Siko je ba ko sala. Pour la mom nene a lobi to sala ki je na bien. Moni bino ba et le bon ta rebo chulo que je salue petit tanga. Bino minoko solo na makambo abatu. Bino batwa minoko solo. Bino minoko solo boza na poma brosse. Kala garçon zali nozo bazali nozo revese bo. Na rabongo poani. Sono lo bazali le lesara. Oh, nga bongo. Na par choc en vendre ne bo na mbanga. Oh, ramita la bientôt. Oh, na boye. Ah. Oh. Oza iPhone te oza Samsung. Mais na bo ndeni. Zali le lesara solo ba. Oh, pas bizali na. Boya makambo eza penza yeah muto tala omoni nzambe agiste pour preuve baba muto asopela yesu malasi na makolo zaka mwasa ndumba ba Karim bazako ba solo mabe et ba ina ba onda mo monde entier sikoyo il faut qu'on lobela ye on est loko musoko loba na YouTube ta par Sija Karim na bango ba yebi na basi na mibali be mambo na loba na lokoli mutute na bien na basi na mibali ba yebi ke na matière bato ba zemi Karim na zema sura za zema lokuta te batalito lingaka na kuno popo na zemi non kuti de pona ye mono ki Karim ki mami ki la Chine tout ba classé OK c'est bon zemi na deuxième position yo zo mama Karim na zemi yo mono zo incapable de repérer son moi si zemi yo avant le baki musala mutasala AliExpress yo mono chana zemi to mona ki tala tout na ba bota ba so ba sacrifice ni ba sala ka yo so les maternité na kufie abote soute papa maman on a bien Daniel déclaré on a bien un propriétaire
les garçons en question, tous les musiciens, toutes les femmes ménagères, ils sont qui la maternité. Maternité, moi, il y a son maman, les rondimate qui va sous zéro. Sont les maternité. Boya, à cause de la cabo. Bino, vous respectez pas. Moutou ko tale cabo, moi, qui est fio yo anazemi. Mais vous, oh, bah, la vérité, français, on est la française, c'est pas la lingala. Comment on a carrément que moutou na masque, anazemi. Mais pas néné à lobby, mais néné à quoi, néné à quoi c'est le sentiment, na eh? Oh, soit anazemi, ok, c'est bon, quand on dit qu'il y a anazemi, mais tala. Ata butwe yingeli, suka suka tongo ekotana e, moipe kongala, sukara ya ngozi yano. Oyo mokile lobiye, yangweza lise pamba, maloba ya bomo, ezali o yesu nanga. Singa bomo inanga, sunga bomo inanga e, sunga bomo inanga, sunga bomo inanga e. Oyo mokile lobiye, yangweza lise pamba e, maloba ya bomo, ezali o yesu e. Oyo mokile lobiye, yango ezali se pamba e, maloba ya bomoy, ezali o yesu nanga. Sunga bomoy nanga, sunga bomoy nanga e, sunga bomoy nanga, tala. Elle bloque sur moment sur la vie. On a pas problème, maman comme la bacarine wana. Ba problème l'équipe vie est belé. Alors on a prière au salaté. N'a pas pensé comme ma sanjoli na adoré kaka. Les banzema modèle. O mokile lobi yango ezali se pamba. Maloba ya bomeza o ya yo Yesu. On réaliser niveau ya likambu ya maloba wana. Tala. Nzamba lobi les pays où je t'envoyerai, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes sopazemi, il n'y aura pas de kisites, il n'y aura pas de célibataires. Donc, tu auras condamné toujours dans le récit. Vie nanga elle est passée dans la solo, dans la bololo, dans la mertine, et tali yo te na traitana nzambe nanga te. Ma solo mo susu to solo la kangana ye. Aba ma solo akati. Ba ma solo ba musha kina ba zalate. Ba la baronne ba zalate. Yo moro face à l'Éternel. Mokili. Mokile bina ka na bota te. Mokile lobi na ko balate. Mokile lobi na go bota te. Yango na ye pa ina yokolo. Opesanga fongola ya bomo inanga. Ba famba kenda ba ba nzembo ka poso lele ba kenda ba matu sama ba so ba kul matope ba frère ba kenda. Boza ba na studio. Maman vous soyez les autres ce soir, Kolo Yesu français. Baza batango. Oyo mokile lobi, yango ezali se pamba ye. Maloba ya bomo, ezali yo Yesu nangai. Sunga bomo inangai, sunga bomo inangai. Sunga bomo ya bashia he, sunga bomo ya kari. Okile lobi, yango ezali se pambai. Mutu kuto abota karine. Ana pouvoir to bakeri yo robala te robota te. Mutu abota ima Charlotte. Ana pouvoir anati. Et bon soit comble plus fort biso bato ba YouTube, biso bato ma sumu, biso ba pauvre, biso ba. Non. Tu condamné, tu condamné, tu peux ça toute la vie, à ta point, à ta virgule, à ta 3 points, T, c'est la phrase bongo. Et continue. Vie à Moutezan Zambé. Nous avons décidé que la vie à Moutezan Zambé, que Karine en botte était le kuta. Ce qu'elle a zémité, ok, c'est pas besoin de polémique, on ne sait pas, soit il peut ça, bref, Moutou peut passer. Mais,
akola bateke obota te matrice ezika lokuta impossible. Jamais. Nabi impossible jamais de la vie. Po mutu aza nzambe na vie mutu aza te po biso so bato masumu na maboki na YouTube na bato maboki biso tu. Toza bato masumu toza bato toza tala église babanda kaka to banono mawa na nzambe na ba vie na biso. Parce que yango nde plafond yango nde makambu yango nde plafond yango nde tout. Ba émission so ko leka na YouTube wana o audio ya mama Charlotte o soki pe ndenge nini o ya omoni po pesa réponse na analyse au sala mi zonga no o babaka to mi zonga na biso moko mi zonga en soi-même. Est-ce que maman na yo, est-ce que tata na yo o respectera e so on respectera tata na yo tena maman no to pour non manquer maman muningo faut dans o raisonner des fois aux légèreté il y a langage yeah oh encore lekela boachine lekela tangira kwa sa somba to boachine to il faut des missions qu'on a chilou parce qu'on a ni kaka chilou banaka muta lekela muto no lekela muto boachine to ngaka na to ngaka garçon to oh ngaka garçon to nyoso to lekela auto finga to ato chiko mata mabe lekela ato finga auto ngaka ra muta to to tangila nkosa to ngaka garçon to. Bon séjour na Mwanda et na Mwanda oui na Mwanda na Cardozo 1000 esprits dozo. Bon séjour na Mwanda kuna to la bakosa kuna Mwanda kosa ya bakosa plus kuna. Voilà. Bonjour à mon président Herman Kassongo depuis Canada. Voilà, je te salue aussi. Qui encore? Mzazi. Ambweza boya e. Oyo mokili lobi yangweza lise pamba e. Maloba ya bomo ezali yo Yesu nanga sunga bomo inanga sunga bomo inanga yeah si bo vana wana si bo sala ba analyse na mutu so za munene lokwa amela fleuve na lipa 200 fimo étouffement na mbete yola la nonde no la mbete mobala ngo beta zo mbala nga responsable ayoka étouffement bile bala kana clean bo so clean ngo kureza te na kisasa mokimobimba osuka po fia munene makaso kona mona te oza munene lokwa lika mususu ngba mo pia kanda ni susu il faut avoir une adoration. Natiki na maboko nayo libota nangaye osalelaka ema wango soki na maboko nayo libota nangaye wazo kana tiki na maboko nzambe Arieta na ye, papa vi na ye, maman na ye, babokilo de ba famille, ba belle famille mobimba. Adoration. Natiki na maboko na yo libota nanga ye. Yolongolaka soni gati na bato. Jesu kamba bomo inanga isolo nabi akelila yo. Asko prière bandi. Asko le tokisa ngo la briquet prière o tokisa des photos de la briquet. Natike na maboko na yo libota nanga ye. Yo salelaka imya gati na bango. Yesu kamano bomo inanga solo nanzela na yo. Tu as peut-être mon okangwa ndenge nini ata yo na YouTube yo mona yonde makambo
Bible lobby. Adoration makomi. Adoration makomi. Toi, quand la Bible, la Sainte Bible, version Louis Segon, c'est Louis Segon, je crois. C'est mère, donc bref, Bible lobby. Mutu nyonso ayebi mabe na ye afingaki atongaki abomaki mutu atambola mabe amelaki boye papa asengi pardon. Nzambe aza juste fidèle pour lui pardonner, à combler plus fort. Mutu nzambe abike nga nzambe na limbisi en plus personne nzambe alimbisaka nyonso na makambo sala mabe na ba le passé na ba le futur na ba présent no tout est déjà lié au limbisama. Nous avons changé situation té. Oh, tata ba maman, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois. La communauté congolaise, au Baralibanda, ba diaspora, tout machin. Au Barapé na ça pas payer YouTube, na qui ça est à la mara. Donc ben la nouvelle analyse à la con, ba équipe wana ba bato ba sangani wana ba ça l'émission. Bon comprendre que ezala pour la vie. Et après, on a vie pour nous luka YouTube et fouta. Pas YouTube, il doit avoir problème à côté là. Il faut finir la carrière, il faut la créer dans la zémité, il faut luka. Ya. Mutuku na kana ba télévision na ba YouTube otozawa. Si ba kata ba trompe, mais nzamba pesi mwana. Parce que carrière na ngope ko c'est que yeba après ça succès ya akabande libumu, pour ça succès bon ndebi no bolobi. Tout y a un aspect que j'ai mis à terre, mais le pèse mes couilles. Pas si mes un clin d'œil, pas si mes côtés. Et changer puis va donner. Puis me comprendre que Karina maîtrise à YouTube dans ma boucle. À cause de moi, il y a bas et lobby smoky. Bien on comprendre que batora ba papa Douki, ba fille, ba Benita, ba nani. C'est qui les noms? Ba Saint-Martabou, ba Maleka Sanga, ba Chantal Bola maman Paradis, ba Longwa, ba Mboka na bango. Baya pour na kota na kata bêtise. Bino Saint-Martabou a foutu billet na aussi pour toi na Kisasa. Bon ce genre Kinshasa mon vieux. Ana Kisasa a légué une émission a confirmer ce qu'il y a na Zemi car na Zema solo. Vient na biso Ans le Zolo. Humoriste na biso ça la vérité mboka nso libanda na bela kuna. Na mboka ba madame Chaki Poes Mushaki na madame. Vous comprenez? Avec Karina na Zemsko bino ba bizengi bino bana Kisasa bino bokina na poto te bona biso to na problème ya visa européenne sur le Schengen sko ba na poto kuna ba mona yo kasi no fond bino ka fond nzambe na teke na maboko na yo libota nanga ye a faut seulement nuance biso bato tonga to yemba to ko la yemba na teke na maboko na yo libota nanga ye il faut que o la nuance il faut chiter to chiter o kita biso to yemba to kina no bongo yo longolaka soni katina bato Yesu kambaka bo moina ngai solo nabilagelira yo aseka bilagela nzambe abilakela muto mokili te nabotama na famille bale ya rapasi nabotama na famille o bana babotama na pasi nabotama na famille biso fo avant babala biso fo ngana za ya o yaya iyo mto talanga balabaka ya malamu tozwa on tolobite que Karine a parfaite mon sang tout est. Elle a touché, elle a fait ce qu'elle a fait pour notre succès. Ok, c'est bon. Et après tout ça, on a succès. Comment on peut se dire Vanda? Bateau pas clasher à 5 pardon. Et après, et aujourd'hui. Bateau sur Karine a clasher, bateau pas finir, baye, bani, ba compte à rendre dans la bombe balé. Où soit ma camarade de 6 mois, où soit. Et bien, Tala que faut regarder nzambe tino chite émission na moni émission na sukia na ozo son air moko na teke na maboko zo musica né
natiki na maboko na yo libota na ngai tela ku dégler ba na finga na mama ba arietango bo fingi mama na ye arietango aye bo finga arieta tata arieta bakoko arieta oto la sano place ba arieta ba vanda place koko na ba vanda na yolo to zela vidéo ba benga oni Alice au pays des merveilles ce qu'on a dit suite à yolo kuna suka ndeni aya mbali suite à yolo kuna osuka ozoka vidéo soute ya mama Ariette osuka ndeni ba permettre côté au sala mabeti faut la vidéo on en a besoin on a besoin d'entendre ça besoin on a besoin maman kasi ça va nous servir putain voilà de quelque chose en fait de preuve en fait. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont regardé. Merci à celle qu'on appelle Madame Jackie Poes, mon Shakina Poes. Merci pour la marque de confiance. Merci aussi à la Chine Mobimba. Likez, commentez, partagez. Laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à ma grande famille. Ongola Takitoko na Paris, Wana, Beta Tour et pas Andy Iris. France adresse, vraiment Andy Iris boutique. Nous sommes de l'autre côté, na Paris. Plus 33 Ongola Takitoko, ok, pas Andy boutique. Andy Iris boutique, tu ne seras jamais déçu. Moi, je vous dis un grand merci. Abonnez-vous encore, likez, partagez, laissez des commentaires. So, Karina n'a imité. C'est que vous aurez c'est qui n'est pas au bout, c'est qui n'est pas au bas. Il y a un porteur, au revoir.